Bonjour les belles dames, donc bienvenue sur son blog Nanga Lelo, le tour célébrité graduation, il y a nièce Nangaï, Jessica Mbo, donc tout ça en allant au-dessus, tu es en famille, donc oui, qu'est-ce que c'est ngo, c'est pour la bateau, ce qui peut m'avoir, les la bateau, donc les jours il y a un sengo, tout c'est pour la bateau. Donc nièce Nanga silisi, Jessica Mbo, you make us proud, we love you, donc to tambola elongo to l'acceptation ndeni ekoleka, donc à suivre. Voilà des biscuits qui sont au-dessus de Reina, de Ozomonana. Donc, de quel jour il y a un sengo. Jessica, classe Mbo, silisi, classe atadi no moko, zamba boye. Donc, misa ete ndenge nini na bola mune telele. Ngalo ya balinga ya nzambeza ya ofele, ya ezangolu. Grâce lelo dans ce moment on a baku tout pardon boya to kablo temele ke bele na yo ko ya pamba na moi nanga asisi ya liboso azape mo ko mercredi lisu sa suivre ba no yo baninga ko sisa classe bozo courage l'exemple baninga na mino ba pesi s'il vous plaît ko si c'est c'est mon so ba parent c'est mon so ba parent yo pe oyo moni ko ko kate bunda ka ko koka ko silisa. On peut aussi surtout la remercier papa parce qu'elle a le soit après papa n'a pas question. On peut continuer les gens va salir ngolu à silisi. Hey, finally, you look beautiful. Mbongo libale mati, pese la petite dans ma pese là. Yeah. Look at you, look beautiful. So, pese la petite dans ma pese là. Pese là, you look pretty. Thank you. So tell us the feeling. I'm feeling very, very happy. Wow. It's over. And which one in London again? And which one in London? Don't cry. We just so happy. Yeah. Na koti lelo pour la première fois la kota na otu oyo sani na otu na eko sepela moi na pusa la ka moi na silisi classe bande kona sepela de boya to sa boya Can I ask that everyone please take their seat? My Lord Chancellor, members of the Board of Governors, honorary graduates, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to this afternoon's award ceremony here at the Indigo at the O2. This is the first of 7 graduation ceremonies that will take place here this week for the University of East London. This is a day where all of you who are collecting your awards gather with your families and your friends and take immense pride. For this reason, up here on this stage, we will observe a little formality and ceremony to make it a day you will want to remember for the rest of your life. At the same time, we want you to enjoy the event. Ici, classe banine tout ça. Donc, voilà message.
I am very happy and blessed that I've accomplished it. It's over. It's over! Yes! You look beautiful. Ezango luwe Bolingwa nzambe pona bana bato Ezango luwe Makambo Yesu asala pona biso Ezango luwe Kokoma mwana nzambe Ezango luwe Mukola mweto kakateko Mama paso la mama tomana etika tongo résultat bango lelo Londe, la remercier d'abord Mukolo Pema. Asali Ngolu grâce. Ertoemba yao sele mawala nzambe. Doeza Ngolu. Ya Ngolu nzamba bateli apesi Pema apesi makati. Mwana tangi ya silisi. Omoni baninga. Sobala batenge sengo aparato balana. Wabese maman eza kotana classe na kobala. Donc c'est déjà mort. Ça étape mo petit kali moko. Nzamba ko bongisela ye. Ekele etapasuka yasuka ya libala bakomona kaka na bavideo na olakisa bino me tosambela nzamba pese ya ye mobali na ye oyo akanaki ya ye makambo te o te ya ye balobiswa te ya ye omona toza awa je suis cassée ici à Ochobima bato bakokanga bafoto donc omona batieso baza na na graduation wana ya Viki mama Jessica donc mutasimisi Viki sentiment na o eza ni ya kosilisa mona silisa classe eza makasi komana nakoka kokoloba te donc mwana bandi na 1 2 3 ti asilisi bacollège unit ala eza GT donc eza esengo vraiment tozo encourage baoyo mpe bakatai baclasse classe ezalaka na retardé s'il vous plaît bozongela bosepelisa bafamille eza mpe na intérêt na yo ozwa mosala moko ya bien na futur alors kotanga eza vraiment intérêt na ona eza esengo na biso na famille na baboti tomona fruit na yo quand même nzambe apesi yo oyo nzambe moko abenga bénédiction lokola Jessica mosusu azoya Amanda azoya bamibale bana babia bika sisi bana mibale na classe bambala mibale na sisi tozozonawa mercredi otu esambwe otu basali ngolu eza grâce parce que pema na bomoi mutapesi makasi eza ye toremercie nzambe mpe toencourage bajeune na biso botanga so boleka botanga so ebele bosilisa mpona lobi eza ya bino lobi eza ya bino kotanga eza vraiment important la vie okoti mwa eloko evandi na motu kongo tokoluka ebonga nde na bino basitura lobi apesa esengo na remercie nzambe mpe na encourage tous les jeunes tous les bana na biso botanga bosilisa baoyo mpe bakataki mpona raison quelconque ezala on a retardé l'éducation surtout na Angleterre okoki toutefois kozongela osilisi tozomona batémoignage kuna bata 37 ans basisi ba 40 ans plus basilisi papa yo ntokataki na ozala omayele oza mpe jeune zonga sa lokwa Jessica aza moko exemple en tout cas nzambe azwa lokumu apesa bino courage bino mpe osilisa amen tolia toye na mwa restaurant tolia tellement que togangi trop tobeti milolo makasi mingi moi air sikoyo okitisa mwa voix moi olia etinzana Yapiki, bon appétit. Des porcs de soie, bon appétit. Je sais qu'on lit à série, alors on l'écoute encore bien quand bien chez nous. Faut aller vraiment aller à série. Oh non, Robert. Non, depuis de rien. Mais donc, on peut se sentir bon, on a encore bien. Oh, la nippon nous allait à ma case. Maintenant, on se va bien. Non, la vie qui était plus longue que ce ma bien dans la boue. Au moins, on a encore bien. Tellement que nous allons l'écrire. Ça va. Cérémonie qui très bien. We're happy de ce pays. Donc, vous tenez la semaine parce que c'est beautiful. Puisque c'est poto, hein? Ça fait un poto, hein? Mais c'est quand on ça fait un poto. Et là, tu as un simanda, tu as un poto. Et vous avez un poto.
ya vraiment poto na Otuawina place on mettre un concert Otuawina donc tout ça donc c'est joli toujours nganda kuna que la Kylian na misaki Kylian na pe c'est la tour à Kylian maman c'est la tour na yo. Bonjour les belles dames, donc l'autre soir mercredi de sur graduation moi nangami balé donc lundi zaki à Jessica et les deux ali à Amanda petit sœur naé donc toujours naïa Vicky donc bonjour belle dame doye lisusu eleke bele bola tellement ebele tozo kokotanga ngote c'est ça bola mwanzambe eleke bele. Attends, au-dessus. Au-dessus de la place où on va mettre un concert, on va terminer un concert. Donc, il y a des personnes qui sont dans Central London. On a Tonton John. Tonton John. On a Tonton John, papa Jessica, Amanda. Donc, tout ça en famille. Au-dessus, donc, parce que tu as côté là, on a au-dessus, on est entré en haut. Et ça vraiment mon aîné, voilà. Il y a Vicky et Wana. Tell me your feeling. I feel excited. I'm very happy. God blessed me to graduate, and I hope more blessings come to my future. I'm just really happy. You're happy. You're gonna do masters or no? I'll think about it. That's a bit makasih dengan silisi class. Sampai apa melangkai. Yeah. Bola muya kolo eleke bele misabi wana compter ça eleke bele deuxième tour bola makelo eleke bele bola mozabe eleke bele Félicitations. Donc on est Vicky Awa. Maman j'ai fait silisi classe, bon on a beaucoup bonne zenga ça toujours. J'ai Vicky a mis ça son plaisir na yo ezali ni na Amanda. Donc qui Jessica lelo siko Amanda. Oh dabo te ngolu yango to koloba bola mwanzambe moyena tanga eza te nzambe asali biso faveur bana mibale basilisi na même semaine donc extrêmement tellement eleki donc sera nzambe oyo apesi bango makasi na mayela aussi sa classe a protéger bango tina misala ti place oyo ye ati destination na bango ekende na salon volontaire nzambe selon plan na ye ekokisama na bomoi na bango na souhaiter bango ba bonne chance donc esengo bapesinga en tout cas je suis trop fière ya mandana Jessica donc esengo kaka nde bomona eleki tellement Yaviki malobezo qui m'a pas la sepelisi pas la batangi université basilisi tu vas commencer la cata deuxième tour ça dit que voilà mon zambé elekebele voilà mon colo ngala la kite solo seko batela ngai nandimaka ya ndimbaka teo solo seko batela ngai natali mosika na uti bolamu eleki monene natali bisika alokotanga bolamu epesi bolamu nzambe elekebele bolamu elekebele bolamu elekebele Bienvenue sur mon show, les belles dames. Stéphanie Laro, c'est ta c'est Bella TV.
témoignage.